Oh, bino bovandi awa kaka ndenge Olivier Kamitato ayebisaki biso awa que Joseph Kabila akozonga na Goma. Botuna nini kaka siko touti kozwa ba information eza certifié ba source officielle ezala proche ba M23 ezala na ba source officielle ya Rwanda partout Joseph Kabila auti kokota na Goma. Bon, tu as dit qu'il déjà depuis Kalamé. Le a annoncé officiellement le 8 avril 2025, Joseph Kabila Minito Nengezaboué à Zana Goma, exactement Nenge Olivier Kamitato à Yebisaki Biso. Bah, Congolais, depuis ces bino, tant autre ça que vivre dans Moïsa, tant moko ya vérité. Voilà. Si Joseph Kabila que ça, bah, Congolais, baza komi tuna, Nenga komi na Goma wana. Est-ce que Zapona a assumé clairement que voilà, Yende Azanaba M23 parce que oui, Bakava, Ayana Goma, Azaki na Kigali, Koti na Kizenyi et après Aye na Goma. Alors, Isaka Kanadi choix, soit assumer complètement rébellion que Yende Bouinaboué, ou soit Eza stratégie na bango comme a commis na Souka, Aye Wanapona, Asal on dirait que Ye Aye coordonné. Donc, cessation et hostilité, Kunawana, donc a ordonné. M23 bati Kabitumba corné nanga déposé armes et tout ça wana pona ye abimondre que non voilà à contribuer tout ça na makambozo leka kuna na est na pe ezonga na RDC tout ça wana après pona lo que voilà Joseph Kabila mutasili si guerre boena boé tout ça wana mais en tout cas nazo sabino semaine oyo na makambulo uti koloba kuna semaine oyo nazobisa bino ekozala matata fort tokoyoka makambo ebele kobima oh bino bovandi awa kaka ndenge Olivier Kamitato ayebisaki biso awa que Joseph Kabila akozonga na Goma. Botuna nini kaka siko touti kozwa ba information eza certifié ba source officielle ezala proche ba M23 ezala na ba source officielle ya Rwanda partout Joseph Kabila auti kokota na Goma. Bon, tu as dit qu'il déjà depuis Kalamé. Le a annoncé officiellement le 8 avril 2025, Joseph Kabila Minito Nengezaboué à Zana Goma, exactement Nenge Olivier Kamitato à Yebisaki Biso. Bah, Congolais, depuis ces bino, tant autre ça que vivre dans Moïsa, tant moko ya vérité. Voilà. Si Joseph Kabila que ça, bah, Congolais, baza komi tuna, nenga komi na Goma wana. Est-ce que Zapona a assumé clairement que voilà, Yende Azanaba M23 parce que oui, Bakava, Ayana Goma, Azaki na Kigali, Koti na Kizenyi et après Aye na Goma. Alors, Isaka Kanadi choix, soit assumer complètement rébellion que Yende Bouinaboué, ou soit Eza stratégie na bango comme a commis na Souka, Aye Wanapona, Asal on dirait que Ye Aye coordonné. Donc, cessation et hostilité, Kunawana, donc a ordonné. M23 bati Kabitumba corné nanga déposé armes et tout ça wana pona ye abimondre que non voilà à contribuer tout ça na makambozo leka kuna na est na pe ezonga na RDC tout ça wana après pona lo que voilà Joseph Kabila mutasili si guerre boena boé tout ça wana mais en tout cas nazo sabino semaine oyo na makambulo uti koloba kuna semaine oyo nazobisa bino ekozala matata fort tokoyoka makambo ebele kobima